Bonjour tout le monde. Ici c'est moi, votre sœur Sandra Mouchali, na ministère de la libération intellectuelle. Na mukula lelo nalingi na partager na bino sujet ya pouvoir sur ma problème oyo tozalaka nango na mokili, comment ko luka ko éviter ba problème et puis comment ko sala que ozala na makasi ozala oyeba vraiment que problème oyo ozanango ozana pouvoir ya kosilisa yango. Bon, avant la banda, nalingaki simplement na touché moi mouké sur discours oyo président Azalaki. Bon, naza vraiment politicien et puis nalingi juste na loba moi quelque chose comme batnu surtout bazo loba bazo partager. Donc discours ya président Azalaki vraiment discours moro politique. Et puis bato ebele ba comprendre que discours na été comme bato ebele mususu pe ba comprendre que yango. Bon, pour nanga nangi juste na loba discours wana il faut vraiment tous la prudent parce que nazo mona ba congolais tous yango na loyenge. Donc ba oyo bazo mona comme si ça ba blague, ba mususu bazo mona comme si ezali eloko ko sepela. Donc Congo na siko je pense que tous un peu divisé parce que ndenge ezali tous na bato oyo baza bato cash, tout ça na bateau, baza bateau à FCC, tout ça na bateau, yo baza bateau ya la Mouka. Donc, et ça vraiment tout ça la situation moko oyo, il faut pas que tout le monde ait ça ba jeu parce que la situation moko est sérieux. En fait, na kolba juste na moko c'est na ngana loba que discours ya président selon ba oyo ba comprendre que si j'ai aussi bien compris, ils allaient que coalition wana donc mariage na bangwana entre cash na FCC, hein. Bazo lukaba silisango. Donc je pense pas qu'ils a silami complètement baza na ba procédure ya silisango. Bon, présent dinga lobeli yango eza pona roloba que baza na ba procédure wana ya silisango, mais je pense que na ndinga lobeli yango na ndinga lobeli yango na ndinga politique eza juste pona ko sala que epesa mobuluté. Parce que ce qui est le cas, le moko direct, peut-être qu'on appelle ça mon boulot. Donc, simplement, les lots, que non, tous à la prudence, tous à la vraiment, tous l'anda bien, parce que souvent, n'a pas problème, il y a séparation, pas problème, il y a la kibélé. Et là, il y a souka, oyo, congolais, nous, sur les lots, alingi, et ça, comme on a guerre, parce que tout l'ingi guerre, parce que nous, surtout, on va pas, na relation facilement, donc tout ça na bato oyo baza bato CC FCC oyo ba lingi toujours pouvoir na bato a cash oyo ba kolinga toujours pouvoir na bato bazomona que parti ya nani ya président nande makambo zo kende bien na bato so bazomona pe ke zo kende na ngo bien te. Donc tout ça na situation moko oleto sepela te oleto luka Kota la discours wana na ndenge soki ndenge nini il faut tous ala vraiment prudent to sambela vraiment que ceux qui séparation wana ezo salema et salema bien et ça na ndenge mo que ba congolais ba kozala affecté te ba congolais ba kokufa te ba congolais ba kozala bien. C'est juste un message on a linga qui na pesa par rapport ya makambo oyo zoleka na Congo na ndenge zo kende parce que tu yebi bien que d'ici là toko yoka makambo. Mais tout ça là vraiment positif et puis tout ça là que to sambela to zala na kimia to sambela que to zala na kimia Congo zala na kimia ba partenaires surtout mi balé ba yoka na ndenga bien parce que biso surtout ebi que ex-président a toujours na mboka et c'est ça qui cause un peu problème au sous. Donc to senga vraiment que biso ba congolais tout ça la calme. Et puis que ma campagne surtout na Congo et les cas bien après la séparation na bangwana et ça la séparation wana et la séparation moko na ya bien na kimia bayoka na bien et puis ça mobulu na mbokate. Donc c'est ça oyo na linga qui simplement na bakisa avant na banda vidéo nanga. Donc sikoyo na ko banda vidéo nanga na vidéo oh vraiment na linga qui ça vraiment me pousser. Mais na moni que ekozala un peu moulai parce que na tie makambo ya politique na kati. Bon, ce qu'on a congolais ou congolaise, on a vraiment politicien by default. Parce que makambo Congo
eza makambo ya biso surtout ba congolais, donc c'est ça nalinga juste na tia moi monanga pona makambo zo kana Congo et sikoyo toleki. OK, sujet lelo ezali pona biso batu toyeba que bien sûr na mokili oyo ndenge toza ba problème ekozala toujours. Ba problème ekozala toujours na vie quotidienne ya batu. Ezala ba problème ya ba problème ya finance, ezala ba problème ya santé, ezala ba problème ya ba relation, ezala ba problème ezala toujours. Mais lelo nalingaki na yebisa bino baninga que problème nyoso ezalaka na solution. Soki lelo ozo traverser problème moko omoni koza yo moko, omoni kozo souffrir, ozo koka ko trouver solution na problème wana te, yeba que solution ezali na problème. Ndenge toza awa na mokili oyo toye nzamba pesi biso déjà ba possibilité wana oyo ya kosilisa ba problème oyo nzo tutoki kozala nango awa na se. Donc eza simplement koyeba que yo na kati na yo ozali na possibilité wana, ozali na pouvoir wana ya kosilisa ba problème na yo. Bon, nalingaki nazongisa bino moi na sima, donc na Bible pour na kotala un peu moi par exemple oyo ezali na Bible oyo ezolakisa ndenge nini biso batu tozali na pouvoir likolo ya ba problème na biso. Na kobanda na histoire ya Moïse. Moïse ayebaki te kazalaki na pouvoir na kati na ye ya ko sauver batu na ye. Azalaki na ndako ya Pharaon, akanisa kazalaki Pharaon. Mwana Pharaon donc tout ça. Mais azalaki mutu oyo azalaki na ya famille wana te. Azalaki na ye membre vraiment ya famille wana te. Mais yeko ezwaki etant pona aya ko découvrir que azalaki nani. Ona lingina loba ezalaki que biso lelo ndenge toza boye ezwaka batu temps pona baya ba se découvrir que baza banani. Donc tant aux autres traverser problème oye barate que ozali nani. Parce que pona ko siri ça va problème na yo il faut ko miye banani. Nazongi lisusu na Bible. Donc Moïse tangoye ko yeba après tant batu ba yebisie ba sœur na ye batu akutana ki na bango batu ba Israël wana ba côté ya famille na ye et tout ça bazo yebisa ye que ozali mwana na bango te oza biso oza ndeko na biso abande ko comprendre te. Mais tango aye ko comprendre azwaki a se retirer nanu. A se retirer nanu akimi ake lokola na makia ake vraiment musika ake wana pona ko se découvrir. Ake wana akoti vraiment na contact na Nzambe, akoti na contact na ye moko pona ye bakaza nani. Tango akutani na Nzambe, Nzambe yebisi yo ki ozali boye. Donc il faut kozonga esika outi okende parce que ozali na pouvoir likolo ya ba problème oyo ezoleka na Égypte. Azongi tango azongi azalaki changer akomi mutu oyo akomi vraiment na puissance akomi na croyance ya likolo akomi vraiment na croyance ya likolo azongi azali makambo sotu ndenge fale salema ndenge toyebi biso sotu na Bible aye kobimisa ba peuple na ye na Égypte. Non, pona kozonga sikoyo na sujet ya lelo soko za na ba problème moi malili ezali moi malili eza vraiment na mboka na biso vraiment ezali eza quelque chose. Mais anyways sikoyo na ba problème surtout oyo mutu akoki kozala nango na mokili okozala nango en tant que mutu il faut nanu s'éloigner, il faut nanu se déplacer aucun esika moko omikangi nanu pona oyeba o se découvrir oyeba kozali nani. Ce que oye koyeba kozali nani okozwa siko pouvoir wana ya ko combattre problème oyo ozanango. Okoyeba okozala inspiré, okoyeba eloko nini faut sala pona problème wana esila.
Et n'importe quel problème, aussitôt que vous en avez, il y a que vous avez pouvoir na kati na yo parce que pouvoir wana nzambe mutu atiango na mutu nyo surtout na mokili oyo okoki kosilisa ba problème na yo. Okende koluka solution ni bandate, okende koluka solution. Bien sûr, batumsu baza wana pona ko aider yo o meka ko tambola na nzela oyo okoki ko trouver ba solution pona problème na yo. Mais mutu ali boso ya ko trouver solution na ba problème na yo ezali yo moko. Yango il faut ko bendana. Si vous avez un problème, vous allez avoir des réseaux sociaux à tout moment, et les jours vous allez distrait ou bien distraite. Vous allez vraiment na réseaux sociaux. Et puis, vous allez avoir des problèmes, vous avez des problèmes qui na réseaux sociaux, peut-être na problème qui na ngote, vous allez frustré et puis au moment que ba problème na yo ezokola au lieu esi là. Donc yango c'est très important au s'éloigner na ba problème na yo. Au s'éloigner OK moi esika moko, au s'éloigner na milieu oyo zali nango. Soko zali olingi d'abord ko zo moi temps moko boy, ba tout ça ba kenda ba retraite. En retraite bien mutum so ke jeune de prière, ba tout ça bazala vraiment que ami kangi na ndako alingi vraiment ko sambela. Batumso balobaki nangi komona loboko nzambe. Bon, c'est pas pour la koloba literally que non, ezali loboko nzambe nzamba ko laksa. Nzamba laksa loboko na ete, nzamba laksa loboko na ete eza pona ko kendo kutana na nzambe. Nzambe azana kati na yo, ako inspirer yo, ako pesa yo ba idée à bien et puis oko trouver solution na ba problème na yo. Bande konanga boye ba que pas problème surtout à mokili nzamba si apesa biso pouvoir na makasi yako silisa ya ba problème wana. Donc soko za na ba problème ko banga te, soko za na ba problème ko lela te, soko za na ba problème zonga na kati na yo. O s'éloigner kende sika moko oyo vraiment meka ko luka ndenge nini oko trouver solution na problème wana. Exemple msusu nakoki kopesa ya Bible ezali tangu Jésus sœur ya camarade na ya ki koyebisa ye que non tant Jésus qui na ville moko bon nga vraiment naza mutu ya ba Bible vraiment te bon na pas ba histoire ba Bible juste likolo mais naza te na sa lokola pasteur ou bien nani ona ki na tanga Bible tous les jours mais je pense qu'il faut je pense qu'il faut na banda. Donc sœur na yebisa que non sœur na yebisa ki Jésus ki o ndeko na yo camarade na yo lingara mingi azali susute o asi akufa na ye. Bon, Jésus a qui a lobi ka bocha ki esika nini et puis sœur ya mtu wana kenaki alakisi abike bocha ki awa Jésus pe akekuna et puis alamusa ki mtu wana pour dire que Jésus awa azolakisa biso exemple que biso batu ndenge tozali boye tozali na pouvoir likolo ya ba problème tout et c'est là ba problème ya kokufa lokola mutu ndenge alamusaki mutu ndenge wana. Donc oyo vraiment mais il faut que vous allez na foi, il faut que vous allez mutu vraiment yango soko koti o s'éloigner OK vraiment na ba prière, OK vraiment ko se retrouver ko zali nani et puis tango ko zonga ma sœur, mon frère oko silisa ba problème na yo. Oko la musa joie bolingo na relation na yo ceux qui ont un problème financier okola musa ba idée oyo ko sala que ozwa mbongo bien luka mbongo ceux qui ont un problème ceux qui a ba problème surtout okoza nango okozwa ba idée ekubuta okozala inspirer oko trouver ba idée pona ko silisa ba problème wana. Donc yango lelo sujet ezali juste que ozali na pouvoir likolo ba problème tout nyo soki kozana na mokili. Par exemple les ebele na Bible. O ezola ki ça vraiment que ozali na pouvoir. Ndenge tozabwe soki tozolanda vraiment ba activité nyo surtout Jésus asalaki na Bible. O ya multiplier ki ba mapa oyo a changé que maye comme à 20 et ça que là qui non tout ça na pouvoir mais il faut que vous allez na foi,
il faut qu'on mizonga, il faut qu'on s'éloigne, qu'on kende na kati na. So tout monde peut exemple, ata Jésus moko alakisa ki exemple oyo aseloigna ki. Ezata Moïse yemokode. Jésus peut s'éloigner qui avant baya kozwaye pona ko kende ko crucifier. Tomonaki et puis banda sala ngo mingi tomonaki esika akeya s'éloigner atiki ba disciple na ye ayebisi bango botikala awa botikala bosambela nazoya bolala te a s'éloigner akeye pona ko se koluka force pona ko se redécouvrir parce que je suis ami ebaki déjà mais il fallait yemoko pe na kibonzambe na ye wana il fallait akota lisusu na kati na ye pona yebaki azali nani et pona andima que il fallait aller kanzela wana pona ko sauver biso bato ya mokili parce que Jésus ndenga azalaki wana azalaki na pouvoir pe ya koloba que non na kolekanzela oyo te na matimba la moko likolo mais yango pe aye kolakisa biso pe azalaki na pouvoir wana parce que c'est quoi qui c'est quoi qui alamukaki akufaki pe alamuki après 3 jours donc c'est ça alakisi biso pe azala pouvoir yango bandeko problème surtout okozala nango eza muke par rapport ya problème oyo que non ya mutu oyo akufi fo alamuka so kozana problème ozana nous vivanto vivante ozana nous vivanto vivante yeba que okoki kosilisa ba problème na yo eza mukie ozana pouvoir likolo nango ozana nzambe likolo ya problème na yo bobanga te bandeko bozali bana nzambe ozana pouvoir likolo ba problème na bino problème surtout ezali mais quand nous causons temps, s'éloigner mouké, mikota na kati, kende ko se découvrir et puis tant ko zonga, ko sili ça va problème wana et ko za lokola exista ki atali sosouté. Yango message na lelo, bozala bien, bo passer samedi à kitoko et pa na biso malili. Et puis pour na Congo, to sambela, hein, Congo ezali pays moko ya munene. Donc, tout semble à tout senga que ataba président na biso va s'éloigner, va kenan ko prier, ko kota na kati pona ko se découvrir parce que avec nos présidents, eza que bazar na ba conseiller belé au conseiller sombolo boye bisi boye mais nanu conseiller numéro 1 eza yeko président a s'éloigner a kenan na kota na kati na ye wana ndia ko yeba osala nini pona mboka ata président mususu wana ya parti mususu eza président ex-président ya parti ya FCC yepe akende amikota na kati comme ça tant bango surtout ni balé bakozonga bakosolola ba trouver solution oyo ekozala bien pour na peuple parce que na Congo to lingi susu makile tangate merci ezanga Sandra Mchali au revoir.